ezali mamba koyemba yo beti générique pe na temps oyo générique obeta omoni ke baba rezate baoke bambiance te chef de l'état akanga basoirée akanga nyonso le 19 mai vena biso Olivier Chimanga moto abetele kitara oyemba esimba te acoustique okampo te frère gola betaki eza na niveau na bango te akoyemba abeta acoustique ebeti wapi eloko ezakutata na jour moko te frère gola beti ekotisi na liste ya bagrand grand pote wase ko lobaki yango il faut to aider ba grand bato ba générique nimba lobela donc ndenge nani bato ba générique na quoi yozo be la robino mais oui to lobela bango tout cas sira na bango yango na bato ba générique deko milito déjà a gagné ki bato belé po après grand pote faire rigola motabeta ko sika mi baleza aider ko milito pe a soin ya bien pe na be ya mikolo o te ko beta na poto beti musique ya mabe bato ekoti maladi na mokili o misi su générique ya mabe tandenge okomisi ndeke n'esprit ya kobina or fala yemba na guitare po déjà okomisaka ye déjà guitariste na yo na quartier latin azoyoka kaka azongi sikoyo na musique na biso le bâtonnier ya musique ya Congo o batutu badaya batika o papa we batika o ve na biso Kinkestere mene ya tika o papa Lutumba tika o ba grand Kale batika ba grand maître Lombo Makadi ba Pepe Kale ba ve Madilu donc esaka affaire egola mokitani ya ba grand. Mais grand prêtre zongi si ba acoustique tout le monde ba musique imagine toi na Karine Mokonzi abeti acoustique ya simbipe siko bino bokoluka Karine Mokonzi le bela tanga likambo bino bokoluka beta générique pona nini preuve ane ok na ba générique po wenge peza monde générique ozara na ba wenge po yaka wenge ba benga na yo mais faire rigola ya quartier la ta yemba pas déjà bino azana nzembo no yembango kasi yango na pouvoir ni bino siko boluka o biso to bandolo baka o faire rigola sala. Bonjour, bonsoir, très cher Internet de partout dans le monde. Bienvenue chez Saratola TV. Je suis Saratola, votre animatrice des émissions en ligne. Dans notre émission, Analysons tous ensemble. Et aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Soda Makasi, Liverpool Djenga, Yagola. Na émission na iye oya salara ya 100% fait rigola. Et lelo na yambiye. Pour na to meka ko solo la to développer ma solo a papa Hervé Zandenge nini na profiter pe na pesi mbote na bato ba otala nga ba yanga na pesa bango ata mbote na ebandeli boye Amelia Mweba motema ya Orlando Domingos je te salue espace kitoko boye bozo mona biso ngebungebu boye eza bongo na salon Tekas na croisement Kanda Shaba so ye wana penda vrai Joe Oniba kato suki ya bien net na poto ye pendo sentir que le boko ya vie na biso te casse et kokata osuki kitoko et na pesipe merci na Jonathan Bongana derrière la caméra sur moni moi bilili ya propre boy ngebu moi pour ce kitoko boy na bokasi nae un grand merci à Flore Makinisi pour ton assistance. J'ai dit de big salutations, des gros bisous à mon mari depuis Nanda Kukuna Diego Milito, je t'aime beaucoup. Napesimbote na héritier qui a bamoté ma chérie. Oh, pourquoi pas à toi, mon oncle Oscar Letana Mushinda et maman Michelina Azuka. Jenny Beta l'industriel, moi si à Pembe, la Bossaniote, président Charles Tamboué, Babinzamba Kobate la Yokaka, santé, Ezonga Malamu. Liverpool Djenga. Bonjour. Bonjour, maman nanga Saratola, batika yo mère yo pena mutu opesi siko makambu lelo to continue ba page lelo tozolo baba tutu ba oyoka. Merci na grand prêtre Ferregola Nika Boroni na le padre na biso tout moto ya Yambo. Jésus de Niance Papa Hervé. Ye akotira eloko mobo lelo to moni ba tutu balandi merci. Tango lo baga oza Messie Èvre lelo vena biso baze kwa kati ba la pesi raison te Ferregola. C'est un artiste oyo lelo a Salinzela ba jeune balandi tout monde même na ba journaliste balandi donc c'est un à féliciter papa Hervé merci na orchestre Mobimba merci pesa no banano la ba mbote lo ponzi oza makamba oloba donc na bandana ba mbote yango siko na okota merci na orchestre pe na staff technique ya grand pote Ferregola total biso na nenga orchestre grand pote DG Blaise Polo numéro 1 yena obengela la tête fonctionne Nathalie wana vient na biso DMC Trésor Congolo yeli sou mutezo sala Nathalie wana na monitrice elle est directeur de communication ya Jet Set merci pour la musala bosala en même temps vient ngai garçon plaisir merci na boulot na bino merci na mon directeur artistique Marc Aous Damba
hein Marc Aouze Dambo senti que directeur artistique o azana makambo o afandisa makambo merci na orchestre na biki orchestre zongi Sarato la orchestre zongi est grand complet ezaki déjà est grand complet mais batu misu bakendaki bazongi comme ba Mao ba Rizé grand pote de Gol Azali grand pote Gigola grand pote Kunzardo totali ba Ritinzele ba Dubidu donc orchestre tout ça pena est grand complet merci na Yacheta pour na ngana lobaka Yacheta o sala makambo e ba Hollanda Papa Hervé na sepeli makasi na bato ba soutenir nga ba Gauloise na ngai o ba soutenir nga na musika na bosanité na Roda Hilary Jamila Ibrahim na Mariam Ibrahim ba on pena ba Gauloise ba bazara te ba na Soudan na suis ba on émission na. Merci beaucoup Liverpool Djenga. Je vous signale déjà cette émission est offerte par tout le fanatique de Papa Hervé Ferregola, ba Gaulois, ba Gauloise, hein, vous s'abonner massivement na Sarato la TV, vous s'abonner massivement na Makinisi TV et au Salabiso bien. Baleine de la presse 4G News Télévision 100% Ferregola, émission P, il y a spécial Ferregola au Liverpool Djenga moko na bino asalaka et bo partager pendant émission oyo et bo ça na pété ko liker parce que on a soda makasi alobaka bien pas solaka bien Liverpool Djenga boni d'abord sanga santé à Papa Hervé et sanga Papa Hervé déjà kitoko ngane tinga na bova na uti bova na yebi ke Papa Hervé kimia calme ezali biso tozana na bova tozaloka ba soldat na ye soko ye na mandoki biso to bimisa mama mandoki to takedo Papa Hervé kimia na mère na palais kimia na ba maître jeep ba zaponda ba vie ba Jiresse Zamba ba fina biso Blaise Polo donc équipe mobimba na palais na bova ki mais apparemment on dit Bolalis Mikolo actualité zate baleine de la presse 4G News Télévision Mikolo on dirait bokangi moi maboko tonne to stratégie sikape bino pe générique kaka to lalité Sarato la na longola linette pona ba fanatique ba monanga to lalité makambo siko o Ferregola asalaki yango e bandit hein yango e bandi pona nga na sengo makasi ya to la po lelo Ferregola lo baki to yemba to moni lobby to dagi circuit to moni ba yembi to ba misi générique donc pona nga iba ba Gaulois ba Gauloise to zaka mobiliser Ferregola azaneka ya ko gagner bato ba yebi miziki ata to la musiba papa Lutumba to la musiba papa Wemba ezema mba ko yemba yo beti générique pena temps oyo générique obeta moni ke baba rezate ba oke ba bien c'était chef de l'état kanga ba soirée akanga nyoso même na poto kuna elo rezate ce que yo beti générique bato ba consommer ka acoustique deuxième acoustique libanga falo yemba po yemo pa beta acoustique mais ezinda donc apparemment générique on dit ça et ça bino bien te to beti makasi beti te e beti wapi eloko ezakuta na jour moko te beti te neti biso na centre ville aba bar ezalaka te déjà no babar eza confiné lobi kaka na mona batu kaka bazoloba oh mais bozoloba nini oh te na bino seke mitu na bino zosala bien te bobi te chef de l'état kanga tous les soirées bozosala makambo na loyenge wana eza mamba loyenge foto yemba moso oyembi même ba responsable na bandako ba responsable bazoyoka acoustique bayoka générique te bina ngondeni batu baana bokono batu baana ba souffrance na bampiaka bref ane ba Gaulois na ba Gauloise bosa na bino calme ngai pona nga na nesengo pona mona ki grand pote Ferregola dimanche passé vena biso ndo molino leader na pesio mbote alargaki une petite morceau ya nzembo moko ya world music ya harmonie urbaine roya na mona ki en titre na ngoza regarde-moi taka grand pote Ferregola azo yemba tout autour à mindele ba bete ba violer ba saxo ba flûte donc déjà pour nga na moi déjà bitumbeza nango bien nga na baka bitumbeza be Sarato la pona mona eza mamba oyemba yo yembite yo misi générique oh mais to yembati fallait peneza la pena que acoustique mo pa libanga soit nzembo moko boye pour acoustique o Ferregola beti et cotiser na liste ya ba grand pote wasi ko lo baki yango il faut to aider ba grand o ba kufa mais tam souye pe apparemment ngai na kolanda ba acoustique ngo j'étais po ba tutu ba sali pe ba acoustique il y a bimisi autrement que na ngona nenga générique te abeta déjà acoustique mal le 19 mai vena biso Olivier Chimanga mutawa betele kitara yemba isimba te acoustique o kampo te Ferregola beta eza na niveau na bango te akoyemba abeta acoustique eza batutu partout biso ko totala yango même na bova totala yango to seka tala no ayemba no mabe oyemba no mabe oyemba ka pe mabe so da mamba ko yemba ndeka mpo tolo baki to yemba nda yembiti oyembi to ke na générique to komo chabino pe na bara
ya ba générique ya bato abeta ba générique oh moi bato ba générique nimba le ah donc ndenge nani ah bato ba générique na quoi yozo be la robino mais oui to le bela bango tout cas sira na bango yango na bato ba générique eza guitar ya rumba ta ba mona ki ah nde Ferregola a évolué bo faut évoluer yango na Ferregola siko afandi azela bato tout mo po ata yo moko Liverpool net na minute o bato musu baza ba matanga baza ba maladi na banzoto muta bokona zo bela net ngane na nga convalescente boy ai na bandiko bina mais naozala na makasi ta musu na lali mais na tiena nga mo acoustique na yo kala nga ta ba acoustique a Diego Milito mais danse nde matata yango to lobin Diego Milito déjà a gagné ki bato belé po après grand pote Ferregola mutabeta acoustique ami baleza Diego Milito pe a soya bien pe na be ya mikolo yo poneti grand pote abeti na be na biso boy faut beta na be ya 2000 donc nga kuna bengo 2021 déjà pour elanga de yango comme elanga yango to okende donc to okende 2021 donc faut pas mesana toujours ko pesa bato makambo ya bien ça rato la bo pesa biso te biloko mo boy po bato ba monika ka po na ba vie po yazo wela ba vie to la ba vie te to beta musique po na yoki bato mususu ba fleur makini sikuna ote deux jours balingu ba komina kokosa bakomina kokosa ote ba vie boy te to beta lisolo ndenge batutu ba oloba ndenge batutu ba oloba oyebi ne batutu ba oloba na bango na kisasa o ba vie 48 heures to mona ba vie boy non mona ba vie te beta nde musique ote ko beta na poto beti musique ya mabe batu ekoti maladi na mokili o misi su ne générique ya mabe po générique o da grand pote Ferregola betaki eza na be eza pena générique ya wenge po ba ignorande na bato mitema mabe lokola bango bazoloba loba basali makita me bolongi te bosusko acoustique et dimne bino yosko otaliki lokola nzana retard générique o rattraper générique ni olala PDG lali po baba rezate il fallait yemba kutu olali sina makambo no tumba na minute moi générique ce qui une semaine après et sali nango le côté et lali si makambo to ale to tchelemba mo opéra musique on a grand pote yemba na ba sax anga Jésus de nuances to zo wapi tandingi okomisi ndeke n'esprit ya robina or il fallait yemba na guitare pour déjà komisaka déjà guitariste na yo na quartier latin azoyo kaka te Liverpool mais oui on éviter Saratola série wana grand pote Ferregola et quartier latin nga dernièrement nazali na vie nanga Gibson Butukondo na pese bambote belé oh mais Gibson wana ya zo manquer pas pervé yo pese bambote ndé dernière il faut na ça écoute émission Kalami tout à l'heure te Saratola asala ki émission devant ngai na Bovan tara Bovan azali na Bovan na bisa ba fanatique tout ba gaulois azali na Bovan devant émission les pas et pas ser na biso Dorcas boloko qu'on a pese bambote belé alobaki beaucoup plus bolamu na ebité po soki na Bovan soki po amona ki biso te ya banga e Bovan soki po amona ki ba maître Chip bazaki libanda po to zaki pena mobile to bato benga ke Chip so na koti Bovan na teki da libaya na kwa venir na mobilisaki déjà bato abike soka meko bunga a okete do alinga otika la mena monika alobaki bolamu ya grand pote Ferregola soki ok place mso aloba mabese ka hypocrite biso lingi ba hypocrite te to lingi ba anti valeur te neti bato mso baza ba anti valeur to kolobela bango te mais photo de la Ferregola pour sa valeur Ferregola sa valeur ya musique ya Congo Ferregola c'est un grand ya musique ya Congo na temps oyo po ya yembit ngana lo baka makambo vena biso wase kwa lobi mais eza makambo ko yemba Ferregola bito yemba batuni wa abi mais ngana ko maka nzembo on a ko ataka grand poto wase kwa aso ko masko ba nzembo apesa album mobimba vena biso Ferregola yemba ngo place grand poto a gagner bango mutema mabende yango wana Nous musko ebimi na ville ya Kinshasa déjà wase kwa koma disque po wase kwa koma kapesa papa wemba grand chanteur ayembaka fa koma lisusu na tana biso boye banzembo ya kitoko ata 50 apesi grand pote Ferregola papolango etikala na liste lisusu après mo wase kwa lisusu ka vena biso za ne pe azana vie akoyembaka ngo sunenga yemi ba evre wa apesa papa wemba po to le bela evre générique za evre te générique za le mo boye non nazomona yana sens te bagolo to zala mobile to zala bomoko muto akosa bino te muto alengisa bino te soki bayena ba débat to sana bango débat musique po débat musique esila te Saratola musique débat nango ekosila te débat musique ekosila te débat ekokontinuaka tozo bosser pour la Ferregola netinga na bosser ka pour la jet set pour la Ferregola pour na loba oh no surtout yaye na moni le loba te belé ba pesinga ibe espace na ma chaîne na bango mais Saratola merci na ndenge opesa une opportunité pesinga chaque fin ya week-end na zalaka wana la pese la masolo ya grand pote Ferregola po ba TV non na bandi ko lekate o pese espace moko ya bien na moni
bamasa ebele baobenga ngai to mpe so espace do na sentir ke grandeur ya faire egola yango wana nakomi monene mbala moko nakomi ofongwama naomonaki barespect nazalaki nango liboso te lelo ekomi même na bamasa bafamille bandeko oyo baota bemission na partage même na barelation oyo baomona na partage bemission ya grand mpo te faire egola baloba ah Liverpool akomi pas faire Liverpool na sentir ke changement ekoti même komona yango sentir aspect na nga te na nga même elateli na nga même na beaufort baomonaki na changer vraiment donc bientôt là bomoi apena que tout va changer mpona faire egola vraiment achange bavie ya bato mama franchement tomona kutu ve na biso DMC azalaki awa tomona ntango ya bafaire egola tomona oyo akoma tomona mpe ndenge azalaki kote kuna ndenge bato mpe baomona ngai Liverpool ndenge lelo na cascade ndenge nazalaki na ndenge nakokoma mpona kombo ya faire egola donc je suis trop sûr que bitumbo osaka tola ngai na kolonga na ngai nayebi nde na travaille moi trop expérience de Jeza nayebi ke awa na jet set en tout cas na bakisa susu mayele donc mpona koma na liste na linga na koma merci na grand pote faire egola merci na bagolois merci na batutu ya poto o tout bo soutenir nga na ope bo benga te déjà là informé bango émission ya spécial faire egola présenté par Sarah Tola invité Liverpool Jenga Gola et zalaka 15 minutes donc ba question il y aura 2 et puis le reste il y a développé et déjà netinga inako bakisaka que Papa Hervé azanzambe ya loembo nzambe ya ngodi nzambe ya koemba professeur donc goma kaka les bâtonnets de la rumba congolais pour les bâtonnets de la rumba congolais zalaka moko les bâtonnets hein ya mboka na biso de bâtonnier ya bavoka nyonso azalaka moko maître Koko Kayudi Misamu topesa bambote merci na maître nde bo servi Congo tozongi siko na musique na biso les bâtonniers ya musique ya Congo o batutu badaya batika o papa we batika o vena biso King Kester mene atika o papa Lutumba tika o ba grand Kale batika ba grand maître Lombo Makadi ba Pepe Kale ba Vema Dilou donc ça va faire egola mokitani ya ba grand merci papa Hervé toujours musala tant bango bazoloba yo ozo travailler tant harmonie urbaine robima place ba comprendre grandeur ya musala oyo sali na mokili po ba miss na bango ba album urbaine mais ba robimisa album urbaine boyemba nini boyemba na ba français mabe boyembi ba boyi bozo yemba po bino bowela ba vie mais grand pote abeta misiki po tika la libela nenge total lelo oyo ka Mario nenge toka ba jugement lobby nenge total lelo ki ah na yoka onze moya madilo embela mère na biso bia ndenge tokoyoka ba qui vivra verra lobby donc tolingi etika la tolingi teke bo wela ba vie po bino bo misi générie dans 48 ans on a 1 million de vies ko bo wela on nani. Merci beaucoup Liverpool Jenga tobombi mususu pour la semaine prochaine et oko yebisa bagolwani et puis so ezaka faire rigola ata l'émission na yo okolo bana Papa Hervé message na yo na Papa Hervé message na yo na bagolwa na bagolwazi ezani pour to clôturer émission na biso ngai message na wana pesa ra Papa Hervé musala na o asalaka abakisa yango kaka po bagolwa biso na bagolwazi toza toujours libre ya s'exprimer na kombo na ye donc merci na Papa Hervé musala osala kitoko pona ba congolais longola ba gaulois na ba gaulois tiasko ba congolais non en général bato ba yambaki acoustique venanga nono Fuji merci ndenge okoti na liste ba grand Tade de Montikile merci bobo ya raté ba nalandaki mise moko Gibson wana kaka abiki babo ya raté le tout monde ki ba acoustique ezaki suna bente mais grand pote azongisi ba acoustique to monde ba musique na imagine toi na Karine Mokonzi abeti acoustique ya Simbipe siko bino bokoluka Karine Mokonzi lobela tanga likambo bino bokoluka beta générique pona nini tala Karine Mokonzi ngai na banda ko lingolobela mambo Karine Mokonzi te mais na senti que te azana talent le seul journaliste olongola ba journaliste c'est Sony ayembi et Simbi pona nini po azuma ele ya grand pote faire rigola soki grand pote faire rigola beta acoustique te saratola ni Karine Mokonzi nga obeta te nde ka bosenga obeta te ne manda linga roboya te pour mande salé jalota amende nini faire rigoler évolution qui tokobo yango lingi a déconner akine na kaneti ya bana OK OK fait na biso pese le scrum Poutine afande abi non oza wenge to bundela wenge za histoire ya wenge za ba grand prêtre faire rigola eza ba selo scrum eza tout un grand génération tout le monde ba bina filé
totala ba iboteur de tozotala lobby ya wenge ce que ba manda chance ba na esprit ti wenge kufa na muto pa linga boma wenge osuki preuve ane okena ba générique po wenge peza monde générique ozara na ba wenge po yaka wenge ba benga na yo mais faire rigola ya quartier la ta yemba pa déjà bino azana nzembo no yembango kasi yango na pouvoir te pouvoir ni bino sko boluka o biso to bandolo baga o faire rigola sala. Merci beaucoup Liverpool Djenga. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Liverpool Djenga, Bambote na yo pesa na banani. Ouais, Bambote na nga sarato là na batutu ba soutenir nga d'abord. Bambote na nga na masa na nga Junior Kama na Brésil yaza Gaulois. Gaulois moya 5 ka lokwa ka ba Gaulois nonso. Junior Kama joyeux anniversaire na yo na yebi ke nzamba batelo ka belé soutenir ga nga inengo soutenir nga sabona kaka na émission na nga nengo sabonaka poko tsala pe na ba chaîne bato ba vivre nango. Merci na ba étudiant congolais batanga na Tunisie famille na biso tu ya Congo na nenga Tunisie petit na nga lycée Kabea ye mutaza chef a étudiant to Tunisie kuna ye pas bango tu baba Gaulois do bango ba olela kutu ba olela ba acoustique mababi acoustique ekangi Tunisie mobimba photo linga bongo taka na kati ya Tunisie ba congolais ba benga nga ba olela donc merci na bato qui sasa au bon soutenir nga lokola Roda Hilary Jamila Ibrahim Mariam Ibrahim merci na ma bijou malanga ye patika nga te a soutenir nga merci na Lambert Itoyi a soutenir nga Diego Milito wana vraiment ndaku na yoka ki clip des gens bientôt pe Diego Milito a largué donc nga pe naza moko oyo nazo soutenir Diego Milito pour na soutenir daba musicien belé naza moko na soutenir Diego Milito wana za ndeko na nga to bandi lelo te na yebike nyonso déjà simbi nango po ba yini ba otika la na soni po musique eza ya bango te musique eza ya batutu ba bina filer ba vivre ba Diego Milito ba vivre ba iboteur donc biso pc ba chance belé sarato la po na nga ona roloba et ça nango bino likuna te et ça la te que oh bozo benga nga to na mamba Diego Milito mais na bisa bino vérité que Diego Milito azo bosser kaka après quelques micro bo comprendre les capacités talent na ye merci bo benga nga pe parce que benga na no pesa bien information et pas artiste va nous transmettre un message. Merci à ma fanatique, tu es la bonne musique. Merci à Clan Wenge, Ndenge Boza toujours mobile. Merci à Fenanga Selo Scram, Poutine, yo Rotika Rabisote. Ngayo petit na Liverpool, autant la Sarato là, tout solo la rapport et ça la bien, ba idée na bino na poto et koli sarapé ngai. Merci na ba fanatique à Jet Set Mobimba. Ko banana ye moko ferego la. Pour pas za fanatique, il y a musique na ye. Banana ye moko, j'essaie de nier les padres na bisoto. Papa Mathias, Papa Kelina, mwana ya mama Marie Makese, ndeko ya vena biso Orligola, ndeko ya vena biso Chirigola, famille Gola Mobimba, to sara liboki pona papa Hervé po alongi da bituma po tomoni anniversaire fala bunda bituma mais acheter po générique da shit na ye. Merci beaucoup Liverpool Djenga. Et quant à moi, je dis un grand merci à toi, Jonathan Bongania, derrière la caméra. Un grand merci à ma famille, la famille Tola. Un grand merci aussi à ma belle famille, la famille Boke. La Linga Abino trop. À la prochaine émission. Ciao.